mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alléluia Ali. Édition spéciale Oyo Tokolak Sabino. Pasteur Paul, pasteur patriote, parce que Azali, un pasteur pas comme les autres, il est Azali vraiment un vrai patriote. On préfère taire les noms parce que Bouzoba et côté Makamba Kosambelo à partir à pasteur Moussoussou. Donc vraiment, Tokotanga va comboter parce que Bouyebi Bango, mais pasteur Paul. Oyo tozali kolakisa bino bato balandaka 5 minutes avec César Ngadi nakanisi basi bamona une ou deux fois ayaka awa pona kolobela makambo mboka et puis alobaka makambo oyo ya bo solo ayaka teke alobake oh non prophétie oh donc nalali Jésus ayelinga nzamba ayelinga non ye ayaka vraiment koloba makambo oyo etali mboka et puis alobaka makambo penza ya bo solo. Donc tokolakisa bino vidéo bolanda parce que pasteur Paul Azali, pasteur Mokonga na bengaka, binope bomesa na déjà pasteur patriote, donc aye awa alobite ke ezali prophétie, mais yé na be mission na ye nyosotu a tanga kakaka verset moko au verset 14 yangoana et résima makambo nyosotu alobaka. Donc vraiment na tiki bino bolanda na bokebi nyosotu pasteur Paul le pasteur patriote oyo alobipo na makambu ya mboka oyo ezali na actualité l'élection présidentielle na batu oyo ya bandoki ya Congo oyo bozali komona bazoko senga ke o ba annuler élection o ba sala boy parce que bazala ki prêter toko benga kaka bango ba ndoki. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Peuple congolaise, peuple congolais, bonjour. Ezali ngai ndeko bino Paul naye ko sala vidéo oyo lisusu na sima ya bamikolo ebele leki na sala ki sous vidéo te naye ko sala vidéo oyo pona kopesa conseil pe pona koloba oyo nzamba te kati nanga. Vidéo oyo ezali prophétie te, ezali te que non Dieu m'a dit, mais c'est un conseil au nazo porter na peuple congolais nyonso au territoire national, au diaspora. Vraiment, tous au cœur, makambo oyo, ngai ndeko na bino na koloba. Comme d'habitude, nous avons versé moko kar na partager quand na vidéo na nyos na salaka. Ils na Proverbe chapitre 11, verset moko kaka, verset 14 na kotanga yango. Na kosenga vraiment to la vidéo oti na suka avec beaucoup d'attention. Na lisungia molimo mosantu na ebike toko sunga mingi vraiment parce que peuple congolais il y a 2000 na peuple congolais il y a 2023 en tout cas tout ça sous les mêmes thés. Tout ce comprendre makambo belé, mais cela ne veut pas dire que tout peut ça va conseiller parce que tu comprends makambo belé. Nous devons toujours parler. Nous devons toujours parler. Proverbe chapitre 11 verset 14. Et comment m'y voyez, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Mokanabiso, c'est une bénédiction non seulement pour les Congolais, mais pour le monde entier. Mokanabiso est la solution non seulement à Mokanabiso ou bien biso ba peuple congolais, mais est la solution à Mboka épelé. Yango ozomona Mokanabiso est envié par presque tous les pays du monde. Et Mboka moko combattu. Et Zamboka moko envié
tu traversé plus de 20 ans dans une occupation méchante, très méchante. Bandeko na biso bakufi, ebele, bamsu bakundi bango vivant. Tout le monde qui biso moko ba fausse commune ebele. Na Kinshasa, oza ba fausse commune monanaki. Mais ils ont ba fausse commune mususu monanité. Oyo komona na peut-être mikolo koya. Donc, bandeko na biso bakufi plus de 10 millions. Donc, tu comprendre que mboka na biso eza mboka moko envié na bato belé. Alors, tout ça qui sous l'esclavagisme, il y a ba Rwandais na ba Ougandais. Na tête à mboka na biso, ils ont qui étranger moko dangereux, ou à détruire Congo, ou à détruire ba Congolais, à bomi Congo, puis à bomi ba Congolais. La preuve en est, pendant 20 ans, il y a pouvoir à Tongi et l'autre côté de la Katia Congo. À créer empire naïe. À créer bateau ndenge au bateau soutenir jusqu'aujourd'hui bateau bazanga valeur. Bateau bazanga conscience. Bateau bakanisakate. On a quoi que bazanga mitema. Bateau bazanga quoi ba démon sans pitié. Bango baza entouré. Il y a ex-président qui a travaillé qui a Kangali Congo en otage pendant 20 ans. Joseph Kabila. Sous contrôle, il y a Kagame. Mboka na biso ezaki il y a kokufa vraiment. Non seulement mais mboka na biso ezaki sous ya biso te. Mboka nyonso ekendaki RDC nyonso ekendaki. Yangoti lelo nazalaki mwana moke mais na bosa na raté o Mobutu asala na Congo. Valeur o tozalaka nango, respect o tozalaka nango. Zaïre ezalaki mboka moko respecté dans le monde entier, biso bazaïrois tozalaki respecté dans le monde entier. Yango nazalaka na ba raison na ngai ya kolinga Mobutu jusqu'aujourd'hui même s'il est mort. Na bande komi tuna est-ce que tokozwaka sous président lokola Mobutu na Congo? Na sala ba moule belé ya kolela président Mobutu parce que c'est un président qui m'a beaucoup touché. C'est un président que j'aimais d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Na bande komi tuna motuna est-ce que tokozwaka sous président lokola Mobutu na Congo? O apesa ki biso valeur. O apesa ki Congo, o zaki Zaïre valeur. Tozalaki mutu moko na kati ya Congo. Malheureusement, après Liwana ye, Congo est comme qui envahi. Congo est comme qui envahi par non seulement par Rwanda, par Ougandais, mais par multinationales. Moke comme qui occupé. Toyebindenge Joseph Kabila a bomi Congo. Yamoni alobakate si kazali parce que yebi makambo sala na Congo, yebi makambo sala ka ba sala ba Congolais. Joseph Kabila était une malédiction pour la biso ba Congolais. Mais dans le moment où on a traversé, il y a eu des gens qui priaient. Des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui priaient très fortement pour notre nation. Et le roi Nzamba zana bomo ya yoka ba prière. Nzamba yoka ki mabonde na biso. Yoka ki humilité na mona ki humilité na biso. Ndenge to mikiti saki ko lele pa na Nzambe ko reconnaître ma na biso. Oh to sala peut-être par ignorance liboso Nzambe et tinaki ke mboka na biso est comme un pays maudit. Ce que nous avons traversé, c'était une grande malédiction. Président Félix Aye. En 2018, acte liboso a salaki, il y a qu'au dédié, il y a qu'au livrer mboka na monsieur Panzam. Et ça qui acte moko, c'est comme si normal. Batu mingi ba tiaki ngo penza kate. Mais dans le monde spirituel, et ça qui acte moko très dangereux. Très dangereux pour na ba inya Congo.
Parce que Congo est là qui non seulement infiltré ou occupé par les hommes, par les humains, mais aussi par le monde spirituel, par les esprits méchants, les esprits territoriaux qui ont en otage. Alors, acte oyo, président Félix Asalaki na stade, il y a que livrer, il y a que donner, il y a que payer sa mboka, ne pas un zambe, que senga volume ici. Et ça qui acte moko très prophétique. Et bouleversa qui monde ya ba esprit. Et bébé ça qui m'a cambo belé à monde à esprit. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui est puissante, mais Nzambe attire la mino qu'on a biso une puissance. Donc ceux qui malobana biso ça la puissance auto lobaka ça na ba effet moko ça na té. Maloba au président déclara qu'il ça qui n'a pas effet puis cela qui va impact dans le monde, il y a monde de ténèbres. Alors banda 2018 si tu commis les lots makambo belé salami. Oyo biso moko ba congolais tozo mona na misu makambo na to mona te banda to botama pona ba misusu makambo oyo eza sika na mboka na biso oyo président Félix azosala a récupéré Congo esiko bakundaki yango parce que ezalaki non seulement ya kokufa mais ezalaki déjà enterré a récupéré yango atimoli a récupéré yango abotoli yango na maboko ya bayini spirituellement et physiquement armée tongami ba armes ezosombama embargo elongwe ba passeport ekiti banzela ezotongama makambo nani bakongole bamona te yango tozomona na Congo. Bondimi vraiment que bayini ya Congo bakosepela na Congo bakosepela na président wana azosala makambo bango basala te pendant 20 ans bacomprendre eloko moko ete muto soki totiki ye boye peuple congolais tout akokoma nsima na ye parce que azosala makambo oyo bacongolais na bamona te effectivement yango ezosalama bakoki kokroiser les bras te ndenge satan akoki kokroiser les bras te atika biso kota lola facilement non son boulot c'est de nous empêcher d'entrer au ciel. Il utilise les mensonges, la ruse, sa malice, azo utiliser makambo belé pour empêcher Batouba kende lola. Il veut que tout le monde aille en enfer avec lui. Azo croiser les bras, c'est la même chose avec Bayini à Congo. Ils ne peuvent pas croiser leurs bras. Batanaka président Félix, asala makambo yo et comme ma récite na Congo et comme ma réveil na Congo et comme ma congolais tout bas à la simanae et c'est ce que le président Félix est en train de faire. Tous ça va témoin bisonions et ça makambo te ba yebisa biso ngo et ça makambo te ba publier ngo tous on mona biso moko o makambo zo sana na to mona ngo te peuple congolais vraiment je vous en supplie tous à la très prudent tous à la mayele tous se laisser faire sauter. Ce qui m'a dit, comment qui n'a été ou comment qui n'a pas parce que tu se laissé qui faire. Bon, manipuler qui biso. Donc on s'est laissé manipuler par des gens qui nous détestaient en fait. Maintenant c'est fini. Tout le monde a Makambo président Félix Azosala a même l'élection à date prévue. Donc ce monde c'est quelqu'un qui n'a pas cette soif du pouvoir. C'est quelqu'un qui a le sang démocratique dans la veine. C'est quelqu'un qui veut le bien de la RDC. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui a l'esprit patriotique dans la veine. Alors, ça ici, l'élection a date prévue. Selon la Constitution. L'élection, elle est qui n'est pas diaspora, ça va vote. Bison diaspora to voter et ça la manana te banda to botama. Ndenge na lobaki na page dans Facebook normalement président Félix Azali a besoin de la campagne parce que à ça la campagne te alingaka gagner très majoritairement
Anga gagné kakam. Donc anga na en tête moko ya musika makasi. Il n'avait pas besoin de faire la campagne. Parce que le peuple congolais a son mona. Oh, il y a un monaté. Oh, tout le monde a mis Congo va se provoquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la même chose, Satan au sala. Il faut créer insécurité. Il faut créer makambo belé, ma guerre na est kuna. Il faut créer makambo yo pour que sa peuple goût. Pour peuple ba na Félix. Pour peuple ba balou qui la Félix. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un abisso photos à la mayele. Bientôt, on va annoncer on a gagné. Et ce monde déjà on a gagné. Parce que dans ma Cameroun, se sali pendant 2018, si le lot président Félix a sali, dans limite Congolais, il y a côté tellement que nous voter soit Moutoumoussou soit pas Félix. Sauf que tout le monde Congolais, on a ceux qui m'a pensé qui est bon, d'autres qui manipulé. Mais un vrai Congolais, un vrai patriote, jamais. Dans ma Cameroun, tout le monde, maman est mon bijou. Ngai na botami na komi na makala, na koli na komi na makala, na tangi na makala. Na mona te esika ba bongisi la biso balabala wana elengesa. Ba oba ebi komi na makala bien, nga na botami na Kimpika. Maternité moko ezaki na kota wenza Kimpika wana na biso ezala kati lelo. Na botama wana. Na koli na baba na mafuta. Na balabala l'église ya Saint-Clément, église ya Saint-Clément catholique. Kota marché makala na likolo. Na koli na makwebe balabala elandi. Elenge sa wana jamais vu. Bien que na komi kuna tena mona ndenge komi, mais na ba image, pe na ba ami bazo kende kuna bazo ya ko yebisa ngana ba ami baza kuna bazo pesa nga ba nouvelle ba bi pasteur Paul soko ye okoyeba susu ndenge sati. Croyez-vous que Baïni a combat au Seplabilo qu'on a banga salangote? Peuple congolais, et ça m'a camoué belé les sous-sous où le président Félix a sala, où il a kamou sa batte, et qu'il kamou sa monde. J'en ai cette conviction-là. Je ne suis pas là pour flatter le président. De toute façon, il peut pas flatter à été. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut flatter. Azab, très intelligent. Mais je dis ce qui est vrai. Oh, c'est la vérité. J'ai cette conviction que ndenga ko komisa Congo wana ndenga ibisa kibiso ke ako komisa ko lokolo allemand de l'Afrique. Attends, Congo est le Luxembourg, Congo est la Belgique, Congo c'est un grand pays. C'est un pays où tu as na nemo côté na 2 ans, na 50 ans, c'est impossible. C'est un pays où il faut pour construire en haut. Vision ya comme ça, Congo, Allemagne, Afrique, c'est une vision, ce n'est pas que comme Kaka Lelo et comme l'Allemagne, non, mais c'est impossible. Même des moni moutounia à part nous même parce que dans ces jours, il a créé le monde. Nzambe comme comme ça Congo, Allemagne, Afrique en un seul jour. Parce qu'il est capable de tout, mais nous, les hommes, non, impossible. Mais lui, il va le faire. Avec le temps, il va le faire. Bah, s'il ne peut pas prévenir mon ami Karosalango, total, oyazo tongade, oyatongi déjà, n'est-ce pas, ça 2 ans quand il y a pouvoir, ça tongi déjà, n'est-ce pas, ça 2 ans, parce que 3 ans, tu comptes en monter. 3 ans, na FCC, donc, cash FCC, qui bloqué ma casse. Si elle a quoi ça, la démarche, quoi ça, FCC, avant de travailler vraiment, donc 2 ans, caca. Mais n'est-ce pas, ça 2 ans, on a sali déjà, et au monde, ils savent déjà que, na 5 ans, tu peux scier, mais à ça, on va belé. Mais le conseil dans les amis, conseil dans les amis, tous la maillelle contre ba il y a Congo. Bazana parlement, bazana Congo, parmi les opposants bazali. Bazana objectif ya ko boto la Congo zonga enterré et koufa. Ce qui te sali kaka erreur. Ce qui te sali prudence te Congo ekokwea ndenge Bible lobi.
Ces paroles ont été écrites pour Nabiso, frères et sœurs. Nzamba komaki makomi oyo maloba oyo pour Nabiso. Si la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc, ce que tu as dit, prudence, c'est qu'on ya. Biso nyonso, tous la lokola mutu moko, to soutenir le président Nabiso. To soutenir le président Nabiso, oyo, aza exaucement, ya ba mabonde, to anoko sala pa nzambe, ba jene prière pour na Congo. Nzamba zui, a telemisi mutu moko, mwana mboka. Oza na souci mboka. Diaspora oya vandi na mikili ya poto ayebi ba stratégie ya poto ayebi vie ya poto ndenge ezali azomema makambo ya poto na Congo tozala biso nyonso mutu moko nsima na ye na ba oyo boza manipule epai ya ba opposant bazopesa bino bambongo mais écoutez boyebi te que tout est vanité. Beaucoup de détruire mboka na biso, bana na biso, bako vivre comment, bako vivre wap. On n'a qu'une seule nation, la RDC. Où vivions nos enfants, les enfants de nos enfants? Ceux qui te trahir mboka na biso, te détruire yango biso moko. Nzamba telemisi mutu moko, oza na souci ko tonga mboka. To lingia tonga nyonso lelo. To lingi ba autoroute tonga malelo. Président Fachi n'est pas Dieu. Azan Zambete. Ou à Kotonga Nyonso en un seul jour. Ou Azan capable de tout. Azan n'a pas limite. Azan humain. Et puis, pour Kambambo, quand la RDC remplie des ennemis, ce qui est opposant maté, un mois c'est beaucoup au Koufa. Au Koufa, on a crise cardiaque. Oui, vous avez un tapis roulant, vous avez un cortège, mes frères et sœurs, demandez-lui ce qu'il est en train de subir. Il souffre, cet homme-là. Il souffre. Diriger un pays comme la RDC, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment il faut que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est avec toi, mais un mois c'est beaucoup, tu mourras. Cet homme souffre. Parce que c'est un président où on a un peuple. Na campagne na ye azokita kosona bato. Soki occasion epesami botuna ye eloko nini asibisaka ndenge dirija Congo ba pression étrangère ba pression nationale ozana kati ya mboka zwaka ye ba reposant bato belebele. Frère, il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre soutien. Mais bien-aimés serviteurs de Dieu, botika baventir bozo sala kuna na Congo ya ba prophétie inutile. La Bible dit, Dieu nous parlait aux temps anciens par les prophètes. Il parlait à nos pères par les prophètes. Mais à ces temps derniers, il nous parle par les fils. Par la parole, par la Bible, par les prédications. Bah prophète, il y a Ancien Testament, na ba prophète, il y a Nouveau Testament, toza na travail mon côté, toza na nenge mon côté au salé l'ensemble. Dieu nous parle au travers de la Bible maintenant, au travers des prédications, des enseignements, où ils ont basé la doctrine des apôtres. Nous devons être sages, nous les hommes de Dieu, parce que Satan est trop dangereux, il peut nous ridiculiser. Mais nous sommes nos vrais serviteurs, mais à ridiculiser au crapaud, à mettre la tête de tout le monde que tu es un faux. Nous devons être très sages. Nous sommes ensemble. Tous les domaine nyonso. Même dans le domaine de la prédication, dans le domaine de la message, nous devons être très sages. Parce que ceux qui ont la sagesse, nous serons ridiculisés. Nous serons faux serviteurs. À cause de l'erreur amicale, autre que ça, tous là vraiment maïele, na ba moule belé bo vandi la ministère na musala nzambe, alors bon exclure sagesse, bon exclure intelligence. C'est très important. Avec le Saint-Esprit, nous devons toujours ajouter la sagesse. Donc le président a besoin de nous. Azamouto akokana nyonso te. Totika kolanda bayinya Congo ata mutu moko te
à applaudir président Fachi na ozo sala. Ce qui peut être un vrai opposant parce qu'il y a l'opposition et opposition. Il y a l'opposition dans ndenga bien, na opposition dans ndenga mabe. Tout à l'opposition oyo. Papa Nabiso Etienne Tshisekedi va mettre au sala. Tout à l'opposition lelo. Tu vois, on voit deux oppositions différentes. Opposition lelo, on a marqué ça opposition moko, il y a destruction. Il y a un intérêt. Opposition il y a papa Nabiso Etienne Tshisekedi et c'est vrai que son premier ministre tout de suite il a quitté. Changement continue par la moko. Malheureusement, à Bengama quitté à la président parce que quand la président a une vocation, c'est un don, c'est un destin. Mais son fils est venu. Oh, toyebi esikaout, toyebi papa d'ailleurs. À vivre la politique, à coller la politique. Il a cette vocation. Il a cette destinée. Azana don wana yako kamba. Quand on a 2 ans, Pamba salita le changement. 2 ans, Pamba salita le changement. Bino total. Même bino opposant, faux opposant. Bon, yebi na bino ete tata oyo Félix. Yé penza ko bongsa mboka. Vous savez, bibliquement parlant, un jour, Nicodème est venu vers le Seigneur pendant la nuit. Nicodème a dit parmi les sacrificateurs, il y a des parmi les chefs, les sacrificateurs, il y a des Nicodème a dit Boutou et pas Yesu. Nous savons, habitez que je sais, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu vois? Donc, si ma campagne on est comme Yesu, il y a comme Yesu un malfaiteur, asana na mlima Belzébul, ma commanding na nenge, ba yeba ki ne bango que Yesu asa nzambe, asa nzambe. Nicodème a na butu pour na moi ba komona ye pendant la nuit, il est venu vers le Seigneur en disant tu es un docteur venu de Dieu. Le Seigneur lui dira si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Yesu kendenge musikate. Nenge moko na ba opposant ba yebi na bango ke Félix asala makama minene. Pasi na bango zake, eza ba makambo bango ba salafite parce que bazaki na bolingo Congo te. Bazaki na bolingo ba Congolais te. Ba koki jamais ko applaudir ye, jamais. Boy bisa biso. Ba o presque ba o nyonso baza opposant na bazo presque ba candidature voilà. La majorité va travailler qui na Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Na Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait na Congo? Qu'est-ce qu'ils ont fait na Katanga kuna? Et là on dit basala ki malonga, autre ko ba que non, a Katanga c'est un aéroport mo munene, mutu bo tonga ki yango, Katanga c'est le loko nini, autre ko betla bino maboko lelo. Gouverneur ya Lualaba kuna quelques mois seulement, tellement masali na Lualaba. Notre maman Fifi moi mutamu ke kaka vandi wana la place wana ya ki gouverneur mais tellement mazo ça na là-bas c'est facile il suffit que vous avez motema malamu on comprend que tout est vanité faut na bongsa mboka na bongsa peuple c'est fini même Dieu sera avec toi et c'est ce que Félix est, c'est ce qu'il est, tu vois. Félix a compris que tout est vanité. À cette époque, je suis multimilliardaire. Il s'en fout de ça. Il dit que tout est vanité. Souci na ye, moke bonga. Peuple congolais comme bien. Makamba solo ba nisa ba makamba aventure te. Eza ba vision o ya ko sala ngo. Ba preuve ezali. Ngana solo ba parce que ba preuve ezali. Ke ya ko sala ngo. Ndenga tongi mama yemo. Ndenga tongi ba centre ya nini. Centre finance wana ndinga zo tonga ba place belé ba école hyper les tongami. Attends, makambo belé zo salama. Oh, ça n'a pas projet. Boy bisa biso lo ni Kabila sala pour tous la sima Kabila. Bino oboza sima ya Kabila parce que Katumbi égale Kabila. Katumbi égale Kabila. Tala makambo sunanga uti ko sala. Non. Nanga na mona penza bolimbi sanga terme oyo
Mais c'est les termes qu'il lui faut vraiment. Namona nanga bazoba mais nanga penza au commettre erreur moko grave on a namona on a congolais moko tie. Namona congolais moko ta commettre erreur o yo nango commettre. Nanga oyebani parce que batia ki au président Seni ndenge batie Kadima lelo. Nani ayeba ki Kadima? Lobi Kadima est-ce que tellement lo bakengam na sali président Félix? Avant yo oza la président Seni nanga, il y a eu des présidents à Seni. Mais l'obandeni yo lobata. Quel courage! Biso ba Congolais to ko permettre ta mokete o sakana na muto yo aza garant ya nation na biso. To ko permettre yo te. Félix abangi Kagame te. Abangi Kabila te oza soldat. Abangi Numbi to aza général moko dangereux. C'est lombino akene ko banga yo civil o ye lobby. Parce que oza Congolais. Et puis nzamba tio molimo nerere ya makasi. Ozo lo bango publiquement que ozo travailler na Kagame. Kagame oya bomi bandeko no ba Congolais plus de 10 millions. Ye kaka yo poni okene ko sangana na ye. Osa la rébellion na mboko biso to sido kimie ko zo kota. Mboko zo tongama, mboko ba Congolais bazo ko se retrouver déjà. Tala ba Congolais au bas na diaspora et belé bazongi na Congo bazo sala ba faire belé. Ce n'était pas le cas na pouvoir il y a 20 ans. Tout ça qui bloqué à zo bango ke ne Congo. Biso bo ba kobo na biso ina aéroport. Au kitike na aéroport ba kangio à cause de ba vidéo to sala ba audio to sala na ba Congo mikili. Dans un cas obligé na sala ba vidéo anonyme na kombo na ngate kombo Alain Panama. O ba yebi kombo Alain Panama bo yebi ba audio na sala belé. Na kombo Alain Panama c'est moi qui suis Alain Panama. Ma vidéo ba audio na sala na Congo mikili Alain Panama, c'est moi. On a ça contre Kabila. Tout ça qui na somme ok na Congo mais le lota tala ba Congolais belé ba kiti na Congo bazo tonga bazo ça la entreprise vie ezo kende bien, ce n'était pas le cas. Le président Félix a ouvert les portes pour tous. Non nazo se retrouver na Congo. Maintenant bino ba Congolais mususu bozo ko se laisser manipuler. Nanga on t'attend, viens. Tozo zena yo na Congo. Oko regretter. Makambo toko sala yo oko regretter. Koko c'est que Dieu est avec nous. Et on ne combat pas la personne qui marche avec Dieu. Parce que si tu combats la personne qui marche avec Dieu, c'est Dieu que tu es en train de combattre. Et c'est ce que toi tu es en train de faire. Laisse-moi te tutoyer même. Parce que tu ne mérites même pas. Vous voyez, yo. Vous comprenez? Donc, au commettre erreur moko grave, nayebi que si vous regrettez na yo. Mais laisse-moi te dire, président Félix c'est quelqu'un qui est doux, qui n'est pas aîné azana ena mutute. Mikiti sana yo, lukano ye ako yambane yo. Ako limbisa yo, ako loba un na peuple congolais bako yo kapona yo. Ko continue ma bêtise au santé parce que ko suka mabe na zo bisa yo. Même famille na yo ko suka mabe. Tout rebelle azaka toujours ennemi, inspiré parce que la rébellion vient de Satan. La rébellion ne vient pas de Dieu et Dieu ne marche jamais avec les rebelles. Félix n'est pas un rebelle, à ça la rébellion ta. Ba rebelle nyonso ba suka ka mabe. Tala nani onenga suka na Angola. Nani oyo Savimbi. Asuka mabe. Kaka qui rebelle. Yécoute Azaki rebelle moko angolais d'origine mais tani masuka parce que la rébellion n'est pas bonne devant Dieu. C'est l'inspiration satanique. Nga na conseiller yo nanga tika bazo kosa yo na batu. Bazo kosa yo. Humilie-toi. Appelle ton frère Félix. Il va te pardonner. Tu peux même demander refuge si ka ozali ko na soki na Kenya, soki na mboka nini. Kima luka mboka mususu bomba mabenga ndeko na Félix. Il va te pardonner. Hein?
il va t'accueillir. Mais si ce que yo kelinga ite makamona zo psa yo, au sali tête dure parce que zo mona bato ba entouré yo. Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Toi tu te confies à ceux qui t'entourent là. Ce sont tes ennemis hein. Basa batu na yo te, basa ba camarade na yo te. Tu es entouré par tes ennemis sans que tu saches. Tu vois? Au lieu de l'entourer par un vrai Congolais, mais toi tu es entouré par les Rwandais, l'assassin là, Kagame. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à Dieu parce qu'il ne sera jamais confondu. C'est ce que Félix Azali. Il se confie à Dieu. Malgré mon président, il y a à maintenir l'église de réveil. Le président sont comme un président catholique. Mais il y a continué que l'église n'a pas réveil. Il y a fou comme non, on n'a jamais vu un président humble. Bon, si que la mission y est calmement. Ce qui va brutaliser, Dieu va intervenir. Et laisse-moi vous dire que beaucoup kayeta mukete. Beaucoup kayeta. Binonde kwa ndoko ya kaka. Parce que Kagame karaté azokuya wa. Karaté akokuya. Peuple congolais, ngai ndékonomi nazo conseiller bino. Ceux qui opposent moko ya manipuler no bobima na balabala. Où sont vos enfants? Nous allons oui sortir, mais nous voulons sortir avec vos enfants ensemble. Bango bazo tinda bino bana baninga bobima na balabala. Entre bana na bango bazana ba étranger bana bazana ba vie meilleure. C'est ça la sorcellerie. Etienne Tshisekedi sortait à la rue avec ses enfants. Avec Félix. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi parce qu'il ne préservait pas ses enfants. Hein. Même ses enfants étaient à la rue. Mais vous gardez vos enfants, vous êtes heureusement, peut pouvoir na biso eux. Ils ont pouvoir au Mateo, tobo makate. Tobo makate. Maboko pembe. Parce que c'est un homme qui ne tue pas, qui a la compassion. Mais la diplomatie, son diplomatie, c'est si on a 5 ans, on a kankenane, on a quoi agir na minduki. Beaucoup de makambo sala. Nous a convaincu il y aura des choses. Congo est au bunga. Congo est au bunga. Bon dit melangai que Congo est au bunga. Congo est au bunga. Oba zone di maté Congo est au bunga. Beaucoup mona yango ndenge ko bunga, mais beaucoup profiter na yango te. Mes frères et sœurs, mes compatriotes. Na komi nanga na suka. Botika kolanda réseaux sociaux. Bolanda bato bazoko encourager biso. Lokol ba César Ngadi, ce n'est pas parce que nous sommes dans émission na nina mais César Ngadi a commencé à soutenir Félix depuis longtemps. Jamais à trahira. Jamais à baisser les bras, quel que soit ma insulte, ma mépris, ma menace à joie. Mais César Ngadi n'a jamais baissé les bras pour soutenir le président Félix. Hein. Jusqu'au jour de son connaît pour Félix, qu'on soutenir. Tu vois. Et puis à Bangakate. Ma chaîne est belle, va soutenir Félix. Alors tout le monde va faire courage pour soutenir le président parce que le président a une vision, il y a Kosunga, Congo, il y a Congolais. Il y a moins que ça par la grâce de Dieu. Beaucoup moins de Congo comment. Beaucoup moins de Congolais comment. Nous sommes convaincus, c'est avec conviction dans zone qui m'a dans Makambo. Nous avons dit que biso ba Congolais comment tu minene. Na kombo na Yesu Masia to koma tuminene komwe ko koma munene na grandeur ya superficité mais na grandeur ya pouvoir parce que la superficie déjà dans un deuxième pays le plus grand de l'Afrique mais puis munene ngazolo ba munene ya ba makambu komwe ko koma munene batu bando ya o tozo wana bamboka na bango bando ya sko ko wana bamboka na mboka na biso ngana kumona makambuana bana nanga bakumona makambuana bana nanga bakuvivre makambuana nanzela Félix botik na étant ça là et puis makambo président Félix a ça là bon mon peuple congolais biso moko to tellement
topesa troisième mandat. Mutu moko ta ko s'opposer nango par rapport à makambo ko sala. Makambo ko sala 5 ans oh biso moko parce que le peuple est au-dessus de la constitution. La constitution n'est pas au-dessus du peuple, c'est nous qui sommes, c'est nous le peuple. Nous sommes likolo ya constitution. Si nous avons décidé à soit troisième mandat à cause de makambo ya ko sala na 5 ans oh biso moko to telema majorité ya peuple congolais to telema to pese troisième mandat parce que to ko la soifé ya makambo ko sala sous la future par rapport à ça na kankenani oh. Donc voilà, mes bien-aimés, Congolaises et Congolais, ma conseil nangai na yaki nango ya ngoyo. Bitono ça na passeport na 360 €. Pardon, 260 €. So ko tala ba carburant na yo ba déplacement na yo ba péage na yo, to so comme na 300 € passeport congolais. Si ko to commence le passeport na 100 €. 100 €, tu commences le passeport. Président Félix Tamaye, l'eau a dit bosso, kakasala qui a un passeport et kiti. Mais bon, l'obéla ngote dans les réseaux sociaux. Bon, là, mon aïe, bon, l'obéla ngote, babanil, oh, longo, nini, embargo, à longo, li embargo. À longo, li embargo. Kagama, comment mal à l'aise. Kaka na diplomatie, nae. Tala armée n'engomi. Bozela beaucoup mon akama kambunga na zoloba beaucoup pesa nga raison beaucoup ba ah pasteur Paul tu avais raison parce que makambo tozo mona président zo sala oyebisa ki biso nga ko sala ngo beaucoup mona na conviction na nga na sola na président te qui suis-je nga que son président mutu munene longola nga na mu chopi ya pambo yo na sona mutu munene il n'est pas n'importe qui hein président Félix n'est plus n'importe qui. Il n'est plus n'importe qui. Oh, yo, n'importe qui. Oh, quel tellement l'accès Moussapi. Qui es-tu, toi? Dieu est avec lui. C'est un oin. C'est un oin. Dieu l'a oin pour diriger le Congo et pour construire le Congo et pour construire les Congolais. Donc, au télémélié, au télémélinzambe. Oh, Azoyiba. Kabila pendant 20 ans. Ayiba. Ata tonga te na Congo. Ata makadam moko te 1 km sala te. Boloba te. Mutazo tongela biso mboka. Bozwa ko tsema makele les angatina. Bino kasi beaucoup décourager biso te. To yebi déjà. Tozo suba congolais o ya 2000 te ya 2001 te. Yango nazo ba chapeau na peuple congolais. Bientôt, on va annoncer l'élection. Tu as vu, déjà, on a gagné. Et puis, ça, l'élection, beaucoup triquette. Nous avons mis ça dans l'élection à Kalakala. Non. Vous avez l'élection 2006. Vous avez l'élection 2011. Vous avez l'élection que le président Félix n'a même pas besoin. Non, parce que c'est déjà majoritaire. Et ce monde, na condamné moi muke ba média o ba neko sala na Katumbi ba vidéo Katumbi bon fallait botika ye calme bo foulier ko sous bien fallait botika pe na calme bo ignorer ye penza ba vidéo sala que on a yango foulier. Comment quelqu'un va nous diriger et même pas pour le lingala les langues na biso li boso na Congo o ko kamba biso fo za lingala fo va ba lingala très bien. Mikolo ko to ba ko exige même na langila fa ba langila. Yo rebi lingala te. Kaka Kiswahili. Mais non. Attends, bota mana Congo. Cela ne veut pas dire que non, faut ça la mukonzi à Congo pour bota mana Congo. To ba origine na yo. Sauf que tu as une d'origine angolaise ou bien d'origine Congo-Brazzaville, ça allait marcher. Mais d'origine juive. Zambienne. Mais non, attends, impossible. Congolais, ça se sous terre. Tu vas plus nous zobar. Nous ne sommes plus des zobas. C'est fini maintenant.
Donc voilà un peu. Bokolimbi sanga soki na dérapé na maloba na ngai. Mais en tout cas, tous la mayele annonce au bako annoncer mutu moko tako sera liboma abima parce que vous la maudit. Nzamba se plana été. Ça sera une malédiction bimo sera ba décision na balabala. Na raison nini? Na raison nini au bima na balabala au sera marche. Au sera marche contre le président ou atongi bino makambona ne tonga mate na mboka pendant 20 ans. Au sera marche pour le président atongi bino mama yemo hôpital militaire. Ba école tongami. Gratuité enseignement, école primaire. Ba maman les gens vont ko gratuitement na traitement gratuit ba zo. Yende bino makambo ko mona nanu te banda bobote mabino ba mususu. Bobi mana balabala po parce que ba katumbi ba tini bino bobi mana balabala. Boyi bi se bana na bango ba bi mana bango ko bi mana balabala. Bango na bana na bango ba bi mana balabala. So ne pas ba vrai patriote, ba so na opposé à bien. Alors ba benga bana na bango ba bi mana balabala. Et puis ba no la raison ngo. Boyi na biso te que parce que irrégularité salami na ba élection o ba faute. Non, wana kutu faute débat. Faux débat. C'est pas parce que ce qui élection fallait vote fallait dans 6 heures, dans 10 heures, irrégularité. C'est normal. Pour nous prendre la machine na Congo mo bima ba bureau de vote. Bozo mo na kamuke. Ce qui ba kabila ba tongi banzela kasi ba machine ngo comme facilement. Mais ba to fait ba tonga banzela te. Pour nous faire arriver ma machine, ma bureau de vote, ce n'est pas du tout facile. Congo, ça, le Luxembourg, t'es à mounene, hein? Et ça, mounene, t'as la superficie à Congo. C'est pas un moussel que ça m'a. Et puis, le nombre, il y a des Congolais en 2018, et ça soutient en 2020, 2023, il y a un nombre, Matil Sousou. Mais c'est quand il m'a dit Moussala Mokona to monate, il faut l'applaudir. Hein, botika mwana bato vanda kimia. Na équipe na ya vandi si pe na ma solo ya vote. Il y a ba élection makasi. Bozo tel ba résultat ba chaque bureau bozo la nango mena to mona ngota. C'est un homme très intelligent, faut la fier. Na Congolais ndengo na mayela ndengo na ngana za fier na Kadima. Mais c'est Kadima chapeau, vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Zamba pambola yo. Zamba pambola yo. Vanda na yo kimia la no ponge ba bébé. Zamba ko batela yo ba osale le côté. Ba osale le côté. Donc peuple congolais ko bima na balabala te, ils a fausse affaire. Ça sera une malédiction, ça sera pas une bénédiction. Ba pesi mbongo lia me ko bima noté. Ko bima na oté. Donc voilà. Moi, 50 minutes au Nabongzaki pour le peuple congolais. Yango, ce qui beaucoup benga bo finga pour mes anamoti. Pour mes anamoti. Na repesa numéro nanga. Ce qui beaucoup benga bo finga pour mes ati bo finga na bino. To si to mesana bo finga et comment makana ngone longité bozo finga antambo kezo mata. Bozo finga antambo kezo mata. Boko mona mikoleko ya ndenge ba bunanga na to ko zwango. Tokokota tina Rwanda. Toko récupérer bunanga na ba mboka nyonso na ba ville nyonso wana au M23 8 ozo récupérer ngo kalate. J'ai cette conviction. Beaucoup monde makambo président Félix Akosala mikolezo ya. Tokokota tina Rwanda. Tout le monde est communauté internationale boya koloba parce que pendant tout ce temps-là, bolobi l'autre côté hein, Russie a agressé Ukraine tant de côté l'ennemi. Bouquet na Ukraine bien nyonso. Mais Rwanda a agressé Congo pendant des années. Vous savez l'autre côté. Président Félix a yébisi la diplomatie a sali a révélé pour confirmer que oui, on a raison. Nous avons ça sima M23 et ça Rwanda mais vous savez l'autre côté. Vous confirmez mais vous savez l'autre côté. Si quand vous côté les matos attaquer parce qu'il y aura la réponse. Hein. Il y aura la réprimande. Donc réprimander, donc répondre. Kalate awa toko kota tina Rwanda boza muke ville nyonso tonga bana makile za ville maudite ville à Rwanda tonga mina makile ba congolais c'est une ville maudite ate bozo mona ngo propre na musuni bo menace na molibo za très sale
eza salité na makila na malédiction tozokota na kati kuna bokomona communauté internationale bakolobaka na biso eloko te bakolobaka eloko te bokomona face B vraiment ya président Félix Sikoyo nzamba pambola RDC apambola président na biso apambola mwasi na ye bana na ye nyonso baza béni apambola ba autres bazo travailler na même vision na ye o baza même cœur na ye o baza na souci ba congolais mais o nyonso baza na souci ba congolais te ba miyibi président Félix akotia bino musika nzamba ko tinde bato baza na motema lokola ye o ba yibi que tout est vanité o ko yete po yiba avimbisa libumu na ye toka ba immeuble par-ci par là lobi akufi etikali na ngona bato ça c'est l'essentiel ya buzo ba penza nzamba ko tinde bato bien penzo ba ko travailler na ye loko ba mama fifi wana bako travailler na ye bako tonga mboko na ndenge moko ya kosakana te na rapidité boko mona bino moko nzamba pambola César Ngadi nabi ke nzamba ko bénir chaîne na yo mon frère César nzamba ko bénir chaîne na yo de to bondela mingi na ndako na bana nga pona yo nzamba ko sala musala ozo sala oza na souci ya mboka na yo oza muto oyo parmi bakongo tokokonte bakomanipule te bakocorrompre te César Ngadi eyebana remona na kati bakongole moko fidèle boza ebele na Congo wana nzamba apambola bino apambola mosala na ye apambola baresultat apambola kadima na mosala asali apambola oyo nyonso batravaillaka na ye. Vive le Seigneur. Vive la parole de Dieu, vive l'Éternel, et que le Congo prospère, et que le Congo gagne toujours, au nom de Jésus-Christ. Votre frère Paul, mon numéro 07 49 61 03 91 à la fin. 07 49 61 03 91. Plus 33, bien sûr, 49, plutôt 7, 49, 61, 03, 91. Oh, balimba komelanga na boîte email na ngeza Paul mungu@yahoo.fr. Zamba Pambola Bino, c'est votre humble serviteur, Paul Mungu. Shalom. Bino morobo iti kolanda pasteur ongana bengi pasteur patriote, pasteur Paul nakanisi nazali na makambu ebele yako bakisate bino morobo landi azali ndenge na bisaki bino ne bandeli ya émission nanga azali pasteur moko pas comme les autres bolandi ndenge asali analyse na makamamboka et puis asala ba analyse moko kitoko mingi donc vraiment to sengi na ye atiaka mabolongo na ye na se pour la présidente de la République nandinga salaka donc vraiment na sengi na bino ba o balingi ba bengaye po ba solo la naye parce que vraiment asola kitoko numéro na ye bomoni ezali wana donc ngape na ko rappeler bino ngo ezali donc bato bazali banda bati 0033 7 49 61 03 91 awa na kisasa 91 donc bo bengi azali disponible ya kosoa na bino ba patriote akansi bolandi oyo ya lobby ezali vraiment ya bosolo tokomi nasuka ya émission na biso ya lelo édition spéciale auto la bino pasteur Paul pasteur patriote oyo a sololi makambo ya mboka lobite ke ezali prophétie ye yaka na ba discours wana te ba discours wana ya mutu et bebisi makambo ya ba pasteur donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, au salaire au yo, aux amons à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du ventre.